kondima patinetego oyo patiego moinga wakana patiego ate kondima patinetego oyo patiego Yo peki kolobango Ebatinye Nabatango badiagre Nyotoego Yodela kakaego Ino mokolo yedwa koyaego Matondo bandeko balandi ya émission Baindo Bola Muka Mbote Mboto Mabota Mabino Mbote na bandeko bomeseni kolanda biso kuna na eteni ya Angola mbote pe na bino banso bandeko bolanda biso na eteni ya Congo Brazzaville ponini te bino banso bandeko ya diaspora oyo boyebi bongo kolanda biso tango iso na nzela bongo ya internet to lobaki semaine iye to bamposo iye mibale e simba mi bongo to ezali dominé na actualité o ezali bongo réussite ya coupe ya CHAN na Léopard na biso ya RD Congo na manaka maimalekaki tolobaki bongo excellence Kambai ministre ya jeunesse sport et loisirs ba joaki tango bongo ya koleka yambo makambo ena mabanda koleka na mongo Congo ezali bongo siège social ya religion africaine kosolola nane songanzila fumukusu kia munzana mpanda na Angola ponini te bangunza banso na tina ya boleli pone songanzila batalisaki yote Léopard uta mibumike batambolaka bongo na bilakeli tope malédiction pona maimoko malekaka sima ya coupe ya 68 pe ya 74 nde lokola ministre ya sport jeunesse sport et loisirs tolingaki toloba baze bato yo bayokaka ndenge tomeseni komoloba bayokaki bomoni résultat kasi na manaka na biso ya lelo tolingaki tolakisa bino sima ya bozwe lisusu coupe ya CHAN excellence Kambai bazongaki lisusu na mongo Congo kuna epai kani ezali siège ya religion africaine kozongisa bongo matondo nane songi nzila ponini te bangunza banso pelisanga ya vutuka vana pambu uvidila to yebike na makanisi na bino tango mosusu ezalaki lelo to zongela lisusu masolo yetolakaki bino ya kokoba ezalaki bongo ko limbolela bino charte de l'impérialisme to yambaki mituna na bino na nzela internet ko luka basusu bakamwe uta babotama na ino bayokate discours ena to na ino ba kutana te na libaku ya kotanga mokanda ena oyo to bengi bongo charte de l'impérialisme kasi to limbola kibino soko bozena posa ya bozu yango boleki na veni ngiringiri numéro A50 paikani édition Zimbasi ezwami kuna bokuta maemanso o eza kotalisa bongo lisanga ya vutuka vana pambu uvidila kasi na mikolo mizali koya toko zonga lisusu kolakisa na jeunesse congolaise jeunesse africaine maekani mondele aze kokana to akanaka pona mabele ya Afrika tolobaki elekoye tokumbangula maye masipama na mabele ya Afrika oyo kokokisa bongo kombo ya mfumu kimbangu mbangu lifika ya swekamo kasi toze penzana ino kuna te tozonga sikawa ndenge tolobaki na ebandeli boyei ya ministre excellence Kambai na mongo pona kozongisa matondo na nesongi ya nzila pe bangunza banso poni ni telisanga vutuka vana pambu vidila soko toze kobeta nkota moko na bandeko bazene teni ya ruji tokenda na ino totala maikani malekaki mokolo mona mateya ya nesongi ya nzila pe bongo bokomi ya excellence Kambai pe mwa maloba ye basalaki na yango kotalisa bino bandeko balandi pe bandeko banso iye
bazalaki o mokolo mona tolanda. Matono mingi na biso baso. balakaki bakoya bayebi biso bakulutu baza wana masolo son excellence alela bino danger omoni mais makambo mosusu bokomprenaka kaka 74 tokei Égypte. Tokomi na Égypte wana sikoyo toza kosala succès na authenticité na biso bisika nyonso tokokende toza na babakos esika nyonso tokokende botalaka kaka toza na bakos esika nyonso toza na bakos toza na safari esika ya boko na bokoko tokomi kuna boye tobandi ye mpe Brazzaville totikeli ye espace na phase de poule aganye biso adingasepela Marie-Jeanne mpe biso ezela kaka tokoti batieli biso susu kaka pays organisateur siko tozokuta pays organisateur na demi-finale donc na arbitre na bajuge de touche na yango moko nyonso eza bango me babosanaki eloko moko mabele oyo barabe bavandaka ya bango te ya biso mabele ya nkumuki
Premier mi-temps, 2-0. Bon, pays organisateur a mené bino na 2-0. Bon, kanisaka a bino mo. Kasi bolongwe. 2-0. Pays organisateur, pénalité na sifflet arbitre. Hein? Arbitre, on n'a que pas des semaines, qu'on dira que vous avez dit ça et car ailleurs, ce qu'on dit à jouer à Léopard, pour ça, nous faisons une tomboler la drapeau à zone libre. Yo zo kanisa. Anga ba ba ori se pamba pamba. Hein? Bino mo atsaga ba ka mo msama ndo ka ko pesa ba ko. Hein? Mais somo pays organisateur andimate. Wana zo mona ba mana Grubondo. Hein? Akomi susu ah. Donc a kiti penza comme na se pour les collèges aussi bâti. Hein? Ah, Dieu trouve bon gars d'aller. Hein? Ah. Comment? Hein? Kakanga ya bosali na lingala. Abele limbala moko ndudu kumpala. Soki na lobi na lingala ba Egyptien mususu bayaga kisasa bakoyoka code. Tika to kwatela ngona kibwala. Babwa Kenya kaka boye yoka biloko. Égypte a limité pays organisateur. Arbitre atali montre que si tu commune à 98 minutes. Pays organisateur a zone atamana 3D. Arbitre a fini les semaines to kosa la nini arbitre. Comme kasus que bateau si bayaki mabe. Ozomona liro ndundu kumpala zoye la sote za wana kodi nini wana. Toko risque tout ça 4 heures. Na misunyanga bachela kibiso mwana toko zwango susute kata kaka. Pays organisateur alors ouais. Ngeto kene oh tata ndundu kumpala bilan. Tata nda emutumbula 9D. Voilà. Makondo mingi, la vieille histoire. Kolo mabele. Tokomi na finale. Tokomi na finale. Ya wana Balongo ke. Likambo ya Nzambe batu badekuraja te. Congo oyoyo oyebekela na kombo ya Zaire ezonga Congo ezali mboka ya bilaka mboka ya bilaka eza mboka bilaka mboka makambo tobeti na Zambie na finale toza kokende na bango 1-1 toke kobakisa deuxième vie. Émotion au moment qui m'a collé à la pénalité, mon coloana. Wana te. Oh, il y a 10 ans. Ah! Dernier cas, Kabasunga, Nzinga, Gangi. Oh, les Aïrs viennent de marquer son deuxième vie sur Stade Nasser. Hein? Tozo Ganga, Tobini. Waouh! L'heure de match na radio. Incroyable, incroyable. Ah, Minus. La Zambie est égalisée par Makwaza. Comment on dit ça? La dernière minute. Tokusuka wapi banda? Comment on dit comment la dernière minute est où ya mokolowana? Donc, sommes en place que j'allais et ça n'y qu'à la telle match ici. Ah, coupe-moi, c'est souvent. Ok, prolongé, nous match de barrage mardi. Et d'ici où on a fait notre belle vie, on a Coco, on a Zahir, on a Mabela, Coco. Pour l'authenticité, André Najan, on a Benga Matin. Nous avons fait une technique qui fait plan protocole à 9D. Ce qui match à l'Essouka Bongo,
papa ndaembela suka na 7 mais pas comme un chiffre 9 3 9 to mutu akomaka susu wana te akangi kaka robine kaka libela fongola azalaka nango ti lelo toyebi te akopesa ngo na mwana nini akokoma wana atobimeli no oyo drogba bongo mais na 9 okosuka kaka na se 9 eza ya ye moko azakalaka mpe 9 te tata ndani banda na chinkoko tina vita 9 tata tina leopard mokolo yango wana kutu ya tembe te mibale kaka na mbala moko makambo susu incroyable ekoya te ekomi kaka ici au stade Nasser le Zaïre est en train de mener la Zambie par 1-0 but marqué par Ndaye Mutumbula Zaïre abaki susu ya mibale kaka lera bita te Pierre Marie-Jeanne a changé combo. Marie-Jeanne a changé combo. Akimi Brazzaville, bazana mbongo te. Aye kote ba diamana ba or ezali. A commis la authenticité. Marie-Jeanne a commis la Monseka. Voilà ce qu'on fait la radio. Oh maman, oh Monseka, oh Monseka, oh Monseka, oh Monseka, hein? Il faut dire que ça va comme, hein? Monseka, oui la Zaïre, Zaïre ya mbongo, Zaïre ya diamant, Zaïre ya or, oh Monseka, oh Monseka, oh Monseka, hein? Bisengo. Mais bato bazalaka na ntango wana babosanaki bokoko mibeko ya bokoko batosaki te na mayema malekaki tindelo lelo ndenge tokota mobulu toye tozwaka na biso susu bakupe wana te masolo wana si tobeta balongo nke na ntango tokoti na premier chan oyo tozwaka le 8 mars mokolo ya liputa le 8 mars 2009 kolo liputa eza nani? Kolo liputa nani? Na kobanza oyo wana ezwamaki na kombo ya mfumuki le ntango kupe wana ezwami bato moko bakengaka kofukama quelque part oh ye wana moto apesaka encore soki eza mfumuki mbango te totalaka kaka nde tovandi kaka boye eyaka susu te kasi ayokaka aza mayele ayokaka na ye aza mayele ntango ngonga ekoki bapesi bango bayebi te ezwamaki na kombo ya mfumuki mbango tika tokende epai ya mfumuki baye kasi mobeko ya nganga mpe ezali soki boke kodefendre mboka bokokolata tokolata kaka langi oyo ya bino kaka mokolango bakei ya liboso balati couleur ya mboka ya mibale couleur ya mboka ya misato babuki mobeko balongo te bon nganga soki atie bikila alobi boye joueur moko te azwa mwasi ndenge bokobeta match wana joueur azwa mwasi te siko moko to mibale na kati ya bajoueur bazwi basi soki boganye match wana mobeko anganga esali nini ekufi mais fo bokola po sikoyo ata kati ya terrain azotala boye ifo kaka bokola mpo mobeko anganga ezala na valeur boye te po sikoyo
bakomite bazwa mayele balobaki non bino bajoueur tomoni mpo nganga alobaki moto azwa mwasi te me bino bozwi mwasi ndenge moto akondima parce que soki baganye joueur moko oyo azwaki mwasi akoyeba baninga esalaka nango eloko te nga nazwaki na ngai yo mpe soki olingi bongo zwa na yo tozwaka na biso esalaka nango mais il faut esala po sikoyo ekoma baloba président bakozwa baprécaution kobanda jeudi joueur moko akobima te avant bobima lendi soki bobeti match esili bongo bakobimisa bino po tomoni bino boza bamange tobizondejongeleke banongo ke nde bongo mokolo yango elaki na des raisons oko tokutana mpe na pays organisateur soki mpe tolongaki mokolo yango mpe pays organisateur tonga tokutana na ye te nyonso na kati wana nde tozolanda kaka son excellence ezali bangomelataka pembe te batokimelakaka pembe boyi bato nayebi te ngamona toyela bino kuna biso na samutema tobingeta bino moko bokendela bango mobeko etosali balongo te soki mpe balaka pembe te le mosu mokolo wana akende na décision wana te me ndenge amonaki nyonso wana boye kisase kulaki bongo bangulu na balobi awa sikoyo mpe lokwa tobandi te po moki mbango ezana yabi te kode esi etikalaki kaka kode eloko moko ezali elongo ezali son excellence azwaka zombango te mayeye moko akendeki nango kuna ye moko ayebi nini nani Nelson Nyanzila bana vivamu nyonso bangunza avant nakende Kigali nasengaki bino mateya lelo toretenir momoko kotosa nakoyoka il faut tozalaka attentionne biso nyonso na vi na biso yango tokomona nyonso soki tokotosa makambo tokoyoka ndenge etamboleli ya vi na biso ezala na politike ezala na sport yango mpona kende mosika te nazongaki mingi awa mpo moto soki amoni akei atamboli ti ifo azongaka mpona kopesa mpe matonde naye kozongisela bino su matonde mpona nyonso oyo bosali mpo motu nyonso ayebaka na vi na ye marshe na ye ezalaka ndenge nini ebandeli ya vi na ye ndenge tozali mpe makambo etali leadership na choix ya oyo aleki biso milimo oyo biso tokomona te oyo biso tokomonaka bomoto boye te il faut koyeba kosalela temps moto na moto ayeba kosalela temps na ye yango ya liboso nazongisi matonde mingi na mokonzi ya mboka Joseph Kabila Kabange oyo aponaki nazala ministre na ntango oyo ere mokonzi anome nga nalobi te nga nayebi nzela nayebi koluka na secteur oyo nazali je crois que boza parmi bato ya liboso na mwa oyo bauti konome nga na bandi nano awa yo bosolo soki botali malamu banda mokonzi ya mboka azali mokonzi ya mboka na mboka oyo nayebi te soki asa décora baministre décoration c'est-à-dire que non bapesi nga médaille ya chevalier de l'ordre national Mzee Laurent Désiré Kabila et Emery Patrice Lumumba. Ndenge nalobaka na interview na nga mosusu oyo aleki biso nyonso na grade na Congo
son excellence Joseph Kabila Kabange ya EBS kanga nazali parce qu'il y andimela avant ngana comme ministre Bolanda ba discours na ebele alobi bato bakosakala na Congo bayebi Congo te Congo ezali mabele ya nani mais soki ye akondima yango so biso oyo na seto comprendre yango te bwani lokola nga na enala na makolo na ye nalanda oyo achinga na musala oyo nakolandaka nzela na yo yango mabolandi nzela na ye wana yango lelo nga mpe naza hero na kati ya ordre ba hero chevalier naza chevalier wana etali nanu nga moko na milobeli nanu nga moko la charité bien ordonnée commence par soi-même na mibandeli nanu ngai moko naye koleka na mibale oyo etali baléopard nga nayebi ndenge papa otioloba tout à l'heure les secret bino boyebi lingala malamu secret ya réussite nyonso ezali na kati ya unité bomoko à la recherche de l'unité ya masolo soki bomoni mboka bato balingi su masolo te bato balingi dialogue te bato balinga mobulu mboka wana ekendaka liboso te mais soki bato bavandi basololi batie bomoko même esprit regardant dans la même direction mboka wana ekokende liboso yango na oyo nga nayebi na bandaka yango na nakoma ministre te kosolola na bambuta mutu wana donc banganga liboso bangoyo banganga liboso oyo bayebaka bwa léopard bango na bandali baasmara bakabasu basouplesse bango nyonso nde babandi bamana kurbondo banganga liboso bangoyo na bandi okende na bango kobondela bango te bofongola mitema na bino boya tovanda tolia nano nga mpe nakoloba ndai abeli akoti ngali emangalobi te bopesanga facture wana toke totala ndai na kati ya hôpital alamuki na micro alobi kende bana wana bakolonga liloba ndai yango na nsima ya milulu ya lelo bayebi place tokokutanaka komi na kisasa place tokutanaka lobilo aza wapi namoni lobilo te bobengabenga bango wana aza na dei kasi dei bakundaka na moi na pokwa yo bobenga ye soki 17 heures ekoki tokutana place tokutanaka wana tovanda lisusu totonga lisusu toyeba ndeni ya kokende liboso nesonga nzila kaka moto ainterpelaka biso alobi te botala bana baancien wana baléopard bachampion wana banda toutaka na stade tata Raphaël na bandi bobosani te tosengaka pardon yango tolobi ke moke tokokende na machete wana tokokata maleme kuta tokokende mbangu te mpo makoki eza te me tokokende malembe ntina ndenge tokoresoudre baproblème nyonso ndenge tokoki koresoudre yango na boluki nzela kaka na boluki nzela tokotambola totie match dernier match ya phase de poule Léopard contre Cameroun na kati ya stade Tata Raphaël vuva mobaye batondisi box de pharaon nyonso tomonaka na bilili boye Léopard abimi na bleu blanc tosololi kaka na lito ya topoli mais moyen koloba yango na
public eza te biso moko toyebi déjà que non awa matata ezali awa esangisi ekoti mobulu bon mais nakolendisa kaka mitema ya bato tolobi bon toza déjà na 6 points nzambe mpe akoriente mpe makambo na ye mpo soki ezalaki ke mabe ezalaki deja liboso soki tozalaki batetu mbele mabe emonani tosololi na papa na litoyokabi te ngai lobi nakei mboka mpo oyo claire eza te soki bacommerçant bazali oyo bakoteka bilamba na équipe nationale ya bacouleur lingandi moi je vais imposer en tant que ministre ya sport mpo bolata bacouleur nationale nakobetela bino masolo ya histoire te les choses vécues oyo makambo nga moko natambo nango na bacolaborateur na nga oyo tokomi mbango nake kokutana na bango bazali koencadre équipe oyo bazali kokende baréunion technique nasololi na bango babili excellence omoni tozalaka na deux couleurs tozalaka ecouleur oyo soki tozoyamba na papa nga biti papa otikama makambo na bino bacouleur ya koyamba na ata nakoyamba te bino kaka bacouleur nationale pourquoi Cameroun balataka bacouleur esude alors bosala lor botie soit jaune bleu ou rouge mais pembe ezala na kati wana te bolongola ata na drapeau na biso na namona place bleu blanc eza te donc désormais oyo tomoni ete ya biso mais papa alobi makambo ba sms abosani ke garde na ngai mpe ayeba tindaki mpe garde na surtout match oyo ya contre Guinée obandi kosepela tobandi kokonte telefone anga te telefone te oyo match wana tobandi kokonte 1 2 donc on a commis déjà 120 minutes déjà pour la chrono de le match ici 1-0 le bas la zone. 30e seconde 35e seconde d'égalisation on va de la web on dit mais comment qui m'a attendez que tu vas gagner coupe en faisant la biseau moko kondimeko taka dute tokanisi maloba nyonso nena bon natali mais bana bango balati kaka nde tosoli na poko eza wapi batelefone bandi kolela bato ba-sms bani peme ezalaki mokano ifo ekokisa magana yango mateya mingi tokokanga lelo soki bomoko ezali kaka soki tokoyokana mpe tokosolola oyo nde mokonzi alobi ensemble pour la paix et la cohésion nationale mpona kimia ya mboka mboka ya Fumuki Mbango ezali mboka ya bato bakaniselaka makila etanga te eza normal te soko ozali véritable congolais soko ozali mwana mboka oyo babela Fumuki Mbango okoki kozwa micro te oleka na batelevizio okoyebisa bato ke non il faut yinda kaka il faut te omona Fumuki Mbango ata na buto ya kolobela yo matondo touti bongo kolanda wana ezalaki
mateya to exposé ya nesonganzi la fumukusu kia muzala mpanda na ngola pe bomoni lolenge kani zalaki arrivé to bokomi ya excellence Kambai na Mongo Congo pe intervention na bango kozungisa matondo mingi mateya ya nesonganzi la fumukusu kia muzala mpanda na ngola ezalaka basé sur la reconnaissance. Ministre azalaki reconnaissant yambo yaboke Rwanda pona chan alekaki asololaki na nesonganzi la pe bangunza asengaki po bayebi soko toze koloba basengaki po bayebi pe balakaki bomonaki na manaka malekaki alobi tokenda soko tokozwa bosunga biso na mabondeli tokenda tozwa yango tokozonga kalisu na mabele ya Mongo Congo pona kozongisela bino matondo oyo elobamaki yango esalamaki bomoni ministre bayaki biso tomeseni koloba soko bilili bize biso tozaka pinza na tango ya koloba mingi te bomiyokeli oyo wana ezalaki maloba ya excellence Kambai sima ya ko reconnaître te bayaki liboso ya nesonganzila na tina ya kosenga kupuana po bayebi esika kanye kangamelaki esika kanye sengelaki efungwama nde bayaki kozongisa matondo kasi na bobimi na bango ba micro ya bandeko ezeki wana esengaki na bango bapesa lisusu mwa lolaka otomeseni koloba bongo interview soko bandeko ya régie toze kobeta na bino nkota yoko tokenda lisusu toyoka bongo ezalaki interview ya excellence Kambai pene sonyanzi la fumukusu kia mzala mpanda na ngola bazangaki pete lisusu kobakisa mwa bizeuzeu ndenge tomeseni bongo ko limbola tokenda na ino totala interview ya ministre Kambai ponini te pe ya bolimbisi nesonganzila fumukusu kia mzala mpanda na ngola tola. Mangombe zali ebele, mais je crois que mutako bunga histoire te parce que koya nangai awa nazaka na coupe te naka déjà liboso awa nazongi ka na nzela o na bandelelaki donc parce que proverbe français moko lobaka bien que non ero ko matanzete oyo bandeni na kokita pe na nzete kaka na même modèle o matelaki ezate oko matanzete après okomi na étape ya likolo osote ekokoya na seno ndenge omataki nebe okitela c'est-à-dire que bato ebele bayebi o bamona bilili na biso na ebandeli omona botambole oyo ya ngai na nyonso oyo nzambe akosala na kati ya bomoi na nga ifo na yeba koleka banzela oyo nalekelaki donc ya kosamba eza te kasi oye yo moko tomoni mpe ndeki yango te etikali wapi komona elongi oyo ya ngai nde nalobaki symbole wana eza biloko ya bato mokili oyo balingi koimagine mais oyo ayebi histoire que na kati na nga en tant que ministre ya sport bajoueur bazali na kati na nga coupe ezali na kati na nga bainstitution ezali komona elongi ya Denis Kambai eza komona elongi ya makambo nyonso nde elekaki soki ntango ezali na mikolo oyo koya oluka nga na kopeso CD ou DVD ya histoire ya CHAN komona tobandaki ndeni totamboli ndeni na kote tokomeli ndeni bato bamona kota suka te bamona kota nini tobandelaki donc boyei na ngai ezalaki makambo mibale ya kotonda nzambe mpona makambo etali ba léopard na kotonda nzambe mpona ngai moko parce que je crois elembo oyo mokonzi mboka atiaki na tolo nanga comme chevalier de l'ordre national Laurent Désiré Kabila et Lumumba ezali symbolique moko monene oyo na kotiaka jamai kobosana na vie na ngai voilà liloba ya suka mpona bilenge misusu oyo bazwai makoki ya kosekana na bino te mokolo kupe eyaki na mokolo boyaki kopresente yango na stade de match. D'abord message oyo ya monene eza ke il faut bajeune bilenge nyonso na basportif nyonso bacomprendre ke no
Congo ya occasion de robe ezate Congo ezaka moko yo mabele afumuki mbango ne eza mabele ya kimia tolingana mpona bomoko na kimia tolanda te bato bakolinga mboka lelo ezika mboka eso te mboka oyo nzambe apesi biso yango oyo mabele afumuki mbango oyo atambolaka gauche mpona kozinga yango de sorte ke garde unité nango unité ya mboka na biso eza na kati ya bosololi entre bana mboka ya koluka kimia po tovanda mpe bomoko message nanga moyena merci Excellence. Merci. Kumukusu tomoni sous présence ya ministre awa tokoyeli ete bozana liloba ya koloba po mituna tunamaki ebele na oyo ezalaki bapronostic na oyo ezalaki position na bino na mai oyo bana bakende kosala na Rwanda liloba nini bozana yango mpona présence ya ministre na bisika oyo. Matondo mingi ezali ya kozongisela bango matondo pamba te tokoliki ya lokwa balobaka na lopoto soki ingratitude nde efutaka te gratitude nde efutaka nakobanza ministre amérité longonia po ete akokisi elaka oyo ye apesaki biso toza na bisengo na motema po ete eza kolakisa mosala oyo tozali kosala po ministre andimi ete fumuki mbangu nkolo mabele soki totie elika epai na ye tokokende mosika mingi. Matondo bandeko balandi bouti bongo kolanda interview ya excellence Kambai pour nintene songendi la fumukusu kia muzala panda na ngola tokolikia bazalaki pole moto na moto bazo itango ya kolimbola ndeko ya iteni ya i politique balimboli excellence Kambai toti ya commentaire te balobaki oyo uti kati na bango nesongendi la molakisi nzela bomo mesano babakisaki oyo esengaki babakisa kasi tokomi penza ko benda suka ya manaka na biso mokolo molelo kasi tokokabwana te po manaka ena tozalaki bongo accompagner toto tambolaki elongo na ancien léopard nde na eteni wana to bendaki pe interview ya ancien léopard moko to tangi kombo ya papa na biso Asmara bazwaki lisusu tango ya kubwaka moka koswa na bilenge iye bauti kokumbela mboka esengo tope kupi ya shane na eleko ye bandeko ya régie tokolika ete tobetaka na bino deja nkota yoko tokenda lisusu mpona bosukisi bopesa biso interview ya Asmara nde tokozonga mpona kosukisa manaka na biso ya mokolo malelo tolanda. Ancien léopard boyaki lelo esika konkuso bayambaki bongo premier ministre ya mboka toyebi te par rapport ya esiko nyonso bouti badéception boboyaki ke mboka ekozwa coupe te me tomoni bino boye lelo motema ya kofungwama secret eza nini bozwe yo bozalaki nango mposa koluka to ndenge bon oyo tolukaka. Merci d'abord, merci pour la question. Tous un problème na batu, mais na mbokati. Parce que le lobby neti le thème kofungwa na to souffrant la personne thème kala. Kofungwa thème les anzambe. Parce que nzambe talinga biso to le champion. Nzambe la pa mola biso. Pour na lelo ngo lobby, to souffrant la thème kala. Ministre des sports et loisirs, jeunesse et sport et loisirs, Denis Kambai, ayambaka biso. Toyaka peka a. Tobimi, tokipa na tofandi. Ndai na hôpital. Nai tokotala ndai lobaki ngapena lobaki to bana. Juste mettre ma classe. Ko bazo beta siko baza ba koko. Baliaka mwana me baliaka kote. Donc ba koko na biso ba ko coupe na ya. Denis Kambai salaki wa salaki pona biso, sololi na ye. Salaki ka mona te solo la kaka to lesi ka moto ibo ça va kena na yo tumba lelo ndengo lobi lelo to yi awa
papa bengisa biso toyaki na stade mercredi oyo basalaki carnaval toyaki na stade na papa bite lokola ministre akozala kuna na epalanga na église nalingi bino mpe bozala biso toyaka na biso yango toye oyo eleki lelo awa eza makasi topesi merci na président de la république topesi merci na ndenge gouvernement apesi bamoyene bana mais nzambe azali spirituellement kupona eza ya nzambe eza ya satute. Un mot par rapport à Bajano, Basabalolo, ba champion, ba Elibiso, Chan, Diklobanini, Soko Moko, Kutikoba. Pour la ngai, pour la bana, wana babunde to makasi ba sali le mwa kitoko o mboko mbembe sepeli. Na ko baxelo o monte parce mboko mbembe sepeli pour la bana wana. Alors, la ligne pe que ba karama kolote, ba karama boko te, ba karama misote, ba continuer musala na bango poto que bana ka o sepela pe bongo. Biso zwa 2 fois, ba va jouer 2 fois. Ba ba kanga te biso so pesi ba onze. Quand tu vas continuer, tu as la Coupe du Monde, tu as la chaîne, tu as la Coupe d'Afrique, tu as la Zamba Suga Bango, mais Bango Moko de Balo, Balanda, le Ngete, Namusala, de Barolo. Ma tondo bandeko balandi bouti bongo kolanda wanande zalaki Boyei Excellence Kambai na Mongo Congo, siège ya religion africaine, et pas pays ya Mokambi ya religion africaine, ne songanzi na Fumukusu, Kiambunza na Panda na Angola, pona bozongi si bongo, matondo, na bozui bongo, coupe ya Chane na Mboka, Rwanda. To komi penza na suka tolobi, manaka yezali koya, tokozonga lisusu, pona kokoba si je na biso, o ezalaki kolimbola charte de l'impérialisme na jeunesse africaine pe na jeunesse congolaise ko yeba makita nini loposo pembe asili kosalela mboka Congo pe mboka ya Felika pona ko déstabiliser pona ko rendre biso de plus en plus malheureux. Tolobaki toza fruit ya manipulation ya bayi politique et kokenda te wapi ezeko koba te wapi soko kolia basé na moi famille restreinte to balia kana yango soko ezeli wa soko ezeli kambo ya pasi kobimisa bato na nzela ba utiliser biso lokola ba bouclier tokotika te kobeta tangwa tokotika ka te kobeta tangwa na biso bilenge ya Congo o toza fruit ya manipulation tango inso basé na posa ya kosala mobulu ba utiliser biso lokola ba ebi facilité ya ko manipuler peuple congolais et bière et zododo esika kani basé ko jula biso soko ba kopesa zododo soko ba kopesa momolangi ya masanga ba bimisi biso na nzela po soko kufe ko ingela mabota na biso ndezwa perte soko kufe ko ingela soko trouble kozala biso ndeto civil conséquence ti wapi tokozwa mayele kasi lelo ezalaki te si je na biso poso ezeko ya biso na bino toko koba kolimbola charte de l'impérialisme toko koba kolakisa bino ba documentaire oyo tango iso butu pe moi loposo pe mbaze ko kota makita pona koboma yo moindo tokomi penza na suka ya manaka na biso ya mokolo molelo soko bolandaki biso na lolenge elongo bani bozongisa bongo matondo na tata kwaku bazalaki bongo na eteni ya image ponini te ndeko luzayo pyramide epaikani ba simbaki montage na ndeko na biso ngala zumbu 9L kuna na reju final to zongisi pe matondo na ba kamera women na biso ponini te nengwa songo mayunga nengwa diankota ponini te nengwa kiangani na nengwa tuzolana oyo bazali bongo ko assister biso na plateau ya mosala tokutani na bino na poso ezali koya pona manaka ya sika matondo moyindo atana patiengo atakondima patinetengo oyo patiengo moyindo atana
pati yengo atakundi mapati netengo oyo pati yengo toki opeki kolobango ebakiniye na batango batiagre nyoto yengo yodela kaka ye